Oui, bana poto vraiment bana mona tsekane tolobaki parce que toza na matanga place tozole la papa Lutumba vraiment bino moko bana poto bo mona déjà monument yango na sima na biso toza pe honorable o azamo konsikati na mboka o RDC vraiment akopesa pe moi ba témoignage na par rapport ya obsèque o toza rendre papa Lutumba. Bonsoir honorable. Bonsoir. Vraiment moi ba témoignage no nini okopesa bana poto ba sota la biso déjà na minute. Ben, je pense que on a eu comme membre et collectif des artistes et culturels une initiative il y a honoré Papa Lutumba azali baoba ya munene azali monument ya munene tango azalaki vivant asengaki biso mokolo okufa tolela ye malamu yango collectif des artistes et culturels à Congo tozui initiative wana tozui likanisi ya ko rendre ye hommage na ko organiser messe moko awa esika buste na ye ezali poto honorer mémoire ya Papa Lutumba azali muta munene. Je retiens eloko moko na Papa Lutumba. Je me souviens que la production qui bana hockey na théâtre de verdure abisenga likamoko ndomba simona na ngai nazotikela bino mokili oyo na tango na biso mabe ezalaki kasi na génération na bino oyo mabe eleki makasi bobongisa maloba wana etutanga makasi na kata motema. Et je pense que les jeunesse nous avons un devoir moko de bongisa mokili oyo. Voilà un peu ce que je retiens na Papa Lutumba. Donc voilà, nous avons un coordonnateur général Nabiso qui est Paul Leperque, qui est bien sûr le cordon du collectif des artistes et culturels congolais. Ce honorable souvenir pour Papa Lutumba. Mais déjà c'est un grand monument, c'est un grand penseur, un grand poète, un grand artiste. Ou bien artiste, hein, le rôle de prophète. Hein. Alors bagi na biso nini que bokola akufa kake robeta bomulai neba kake betaki. Donc c'est un prophète et je pense que aussi dans les lots na gouvernement congolais ba kokanisa ba artiste du vivant na biso ba c'est la terre to kufa pour ba comment organiser biso ba activité minene omoni activité oyo gouvernement pèse même pas 1 cas gouvernement pèse $0 to c'est yango biso moko to yebi ma gouvernement e komara ma mebele ministre tel on s'est dit que tu organiser l'événement biso moko sans frais à l'État de master biso écran LED ou matériel bref de cotiser et nous avons organisé cet événement ici et le vendredi prochain donc organiser messe moko na place d'artistes pour honorer Maître Liolo. Voilà. Ok, merci beaucoup. Les phrases, la mélodie, mon cher, on a vécu avec cette musique-là. On donne que ce qu'on a. Et ce qu'on a vient de ce qu'on entend aussi. Alors nous avons beaucoup entendu, beaucoup écouté la musique de Simaro. Quelque part, les mélodies aussi, on pouvait les utiliser. Donc ce n'est que normal qui nous a inspirés d'une façon ou d'une autre. Oui. Artiste Panangaï, en plus papa. Donc là qui moi n'a pas manager naïe. Quand je dis de moi, c'est pas moi biologique, mais moi non ya kutina mokili. Mino ya kutina mokili. Voilà ce que j'étais pour lui. Moi liloba na ba artiste congolais au batikali pour Papa Lutumba Kei mais tiki ba œuvre ma minene. Moi liloba na ba artiste nyoso batikali. Ben ngana ozonga kaka ndenge Papa lobaka. Okopia conseil na artiste nini? Parce que si Dieu va conseil ni na kopia bango par rapport à nini il faut la clair par rapport à quoi artistiquement ils sont artistes. Oui. Par rapport à quoi question le comportement comment va Koko se comporter. Ah ben ce sont les responsables Nazan laissant qu'on fait ça bangote. Ils n'ont qu'à tirer
oyo papa asalaki ya malamu bazwi oyo mpe ya mabe batisala yango te me papa alakisi biso biblia bamituna botuli nga bozwi te boluka na banzembo na ye so na banzembo na ye bozwi te boluki yango na bible la rumba congolaise ce soir. Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30. Ezali lokola moto moko aliki kokende mobembo mosika abengi basaleli baye atikeli bango mosolo mwa ye apesi moto moko talenta 5 mosusu talenta 2 mosusu talenta yoko moto na moto lokola ekoki na ye na nsima akei oyo akwaki talenta 5 abakisi talenta 5 lisusu na mobongo asali oyo akwaki talenta 2 abakisi mpe talenta 2 lisusu kasi oyo akwakisi talenta yoko akei kotimola likulu omabele esika akomi mosolo wa mokonzi wa ye nsima mikolo mingi mokonzi wa basaleli baye azongi atuni bango balakisa ye mosolo mwa ye oyo akwaki talenta 5 ayei apesi talenta 5 lisusu alobi mokonzi opesaki nga talenta 5 nakwe litomba lya talenta 5 mokonzi alobi na ye osali malamu yo mosali molamu mpe wa bosembo ozalaki moto ya bosembo na biloko mingi te nakotia yo kapita wa biloko mingi yaka kosepela elongo na mokonzi wa yo oyo akwaki talenta 2 ayei alobi mokonzi opesaki nga talenta 2 nakwi litomba lya talenta 2 mokonzi wa ye alobi osali malamu yo mosali molamu mpe wa bosembo ozalaki moto ya bosembo na biloko mingi te nakotia yo kapita wa biloko mingi yaka kosepela elongo na mokonzi wa yo oyo azalaki se na talenta yoko ayei alobi mokonzi nayebi tozali na posa ya mosolo okukaka mbuma esika olonaki te okolokotoko biloko esika okwesaki eloko te yango wana nabangaki nakendeki koboma mosolo mwa yo omabele tala nazongiseli yo mosolo mwa yo kasi mokonzi alobi na ye osali mabe yo moto goyigoyi oyebaki te nakokukaka mbuma esika nalonaki te nakolokotoko biloko esika nakwesaki eloko te esengelaki te opesa bato bamoboko mosolo mwa ngai bongo ntango na konzongo nakwa mosolo mwa ngai na mwa litomba likolo bokotola ye bongo talenta ya ye bopesa yango na oyo azali na talenta 10 oyo azali na biloko mingi bakopesa ye na ino kasi oyo azali na biloko mingi te bakobotolo ye ata mwa eloko ezali na ye mosaleli oyo bapamba bakoka yo libanda okati ya molili kuna bakolela mpe bakolia mino
lokola montre etambolaka mokili nde motambolaka se bongo yango balimoli biso wana ntango ya kobotama ezali na ntango ya kowa ezali oyo esangisi biso awa ezali mbotama te kasi ezali nini liwa ya motu mono wa biso esimao yango esangisi biso awa na kolongoma liloba po etali ye na suka ya mateya seka tokanyana lopo etali biso mbala mingi tofanaka na mokili moi lokola bato bakowa te tokanisaka nde biso nzoto mokonzi apesi biso ezali po tozalaki soko nini to nini soka nde eza likabo koyeba na mokili eza likabo kofanda na mokili eza likabo koumela mpe eza likabo ya nzambe kasi mbala mingi totambolaka lokola soko tozala na droit ya kozala na mokili soko tozalaka na droit ntango yoyeka bataka biso ngongo ekendaka wana yango bakokengisa biso mokili ngonga eloko na eloko na ntango na yango yango na sango elamu toyoki ndenge bapebiso lisapo ya talenta tokoki kolimbola yango ndenge ebale ndenge ya liboso talenta eza liloba ya nzambe oyo toyokaka mbala o mbala na sango elamu kande tolobaki wana deja toshite siko na émission na biso Vérité News na chaîne na bino VNJ Kumu Africa TV vraiment napesi ba oyo yanga bambote napesi joli kusala bambote belé na États-Unis et puis napesi sous EFI central bambote belé napesi masanangali kusisa bambote belé napesi Chimène Mvama depuis Afrique du Sud bambote belé et puis na bosante repesa mochodo de la presse mobimba bambote belé napesi pe cameraman ngai azansi ma caméra sala kebilile sala kitoro bien aimé mutombo napesi bambote belé et puis abonnez vraiment abonnez-vous massivement na chaîne na bino VNJ Kumu Africa TV vraiment quand on la kaka to mesana na bino quoi biso toza ba ombu na bino na panzela na bino teke na bukela bino ba réalité nini oyo ngala kokota sabino na émission na ngai to mona na prochain numéro bye.